Voilà, mbote bana family bota, ba mbote belé, noko yeyo noko bozelaka. Oui, noko en personne, a zongi na place taye. Te ko recadrer makambo belé, ba lobi ba moneli biso, ba yuma ba moneli biso. Yango biso pe bana mibali ya family bota, ba noko ya family bota, to bimi pe to loba makambo na biso ndenge ezali ko salama. Ba ndeko ba bolingo. To ba nona makambo Vincent, to ko lobela no Vincent. Tokolobela lisusu yo nani bijou la reine nana bijou to yebani très bien depuis lemba na lemba terminus c'est rana yo benga nga popcorn no rappeler yo no lobelo no kota sima non. OK, bana famille bota no ko yepoto bongisa makambu to moni ba fingi étoile mama étoile to moni étoile batu baba ya batu alobaka te esengi fo baba aleka aloba likolo ya nani likolo ya Vincent. Ah, Vincent maka saka Vincent zaka mobali nzoka ndibe mibali musuna seba kuna basaba pantalon balata ba jeep nzoka ndibe mibali musuna seba pantalon balata ka basinga loketo nzoka ndibe mibali mususu bazalaka basongi ya modèle oyo pona nini kolinga ko bebesela bato ba réputation ya modèle oyo. Donc clique oyo Vincent ansalaki ezalaki kaka poba ya ba bebisa réputation ya mama étoile. Omoni film oyo ya méritocratie banda basala yango degré mama étoile a jouaki et pesaki tout le monde motema likunia et pesaki tout le monde motema papila contre molema. Alors basali nion surtout fallait pas bébé sa réputation na ye ba kwesa ye pour une belle vie abengane abanda lisusu ko sala te na kati ya nini ya Belard bande ko na ngai tangu to bengisaka ba artiste na biso baya ko sala ba nzonzingi pourquoi monsieur bo filma ba entre ba téléphone na bino. Donc setup ou salami awa wa bande ko na ngai zalaki setup moko bien calculé tena ka ozo ba conversation au bino bo sololi na mutu na privé ou que no biso na réseaux sociaux pour mutu na bima mabe oya yo mabe olobaki to ya malamu oyo olobaki obombi yango na kundo lingi bato ayo kamote obimisika o mama to na lobaki. Vincent mona mbala zalaka boete donc tozo loba bien to ba kono makambo to makambo ba partout zebimaka bana sila o basalaka buzoba na bana ba jacuzzi kuna na banani oyo yango yo kaka batonka bango vampire di mal ya bata théâtre bino. Donc Vincent Penza andimi na sala empire di mal bozo bebisa nde kombo ya sila bolobi o ezaki tournage tant mameto la yaki tala mameto tango yaki ano solo la bien bono filmer te tant boyo ki sila bimi libanda zali ko kota na kati bino tu obisi ba téléphone obandi ko filmer mama étoile tala pe étoile mama étoile ndenga zalaki surpris amoni mama sila a ba yebani na yeba joua ka ba joua ensemble ba joua ka pe ya bengse ya moko boye akoko boye te za collègue tala eyambeli ya mama étoile tango ayambaki la mama sila ayambie me atikile maboko polele omoni ko yamba ya mutu ya affection oh to yamba ni boye koti na kati ya maboko na ngai ko yamba mutu ya surprise ya choc esali ke non atiki maboko polele yo yamba ngai yo da sateki Yesu. Vous comprenez ce qu'on a nous body language na anglais to lobaka yango wana donc c'est-à-dire nzoto lobeli yango sanke monoko eloba nzoto apesi message ata na minutes wana to bena onteke rande ko bima to bena onteke non sauter kozala nzoto ya mama étoile c'est yebisa kibiso déjà que non koyamba na ya batu oba yambani na ndenge esengo ba mibale oya yambi moninga te maboko quand même na mukongo ate maboko quand même moninga na mukongo bazaba na basi ba loba ba biso ba mais malgré ça obi ka kene esengo zala ki basololi na bango ele kita ngona ndenga normal sikoyo mabeni nezali wana so bobengisi muto ya nzonzinge pa na bino Vincent no tu na yo
likolo ya Vincent sila akobanda kozanga batu ya kobenga na ba featuring na ba nzonzing na basala ba théâtre likolo ka likombo o Vincent sali awa ndeko na ngai ezaka te pour sila na Belleville nde tozolobela tolobela carrière ya ba Gabi carrière ya ba mama na biso ebele basala kawana ba jouer kawana carrière ya papa na biso ba jouer kawana soki lelo mutu lokola sila otidi lisusu mutu lokola Vincent abanda ko benga ka batu nani ngo akoya ko banda ko jouer na bino ensemble to betana na kati pour déjà na bi keno ya Gabi asaka déjà vrai mutu pire mutu ya sila bando beta bien ndenga kati mais tala ba interview Gabi o ya sali na ba 2-3 jours passés awawa okomona très bien que ya Gabi a changé langage déjà à partir ya makambo oyo Vincent asalaki bande ko nanga mukulu surtout bomona rateke muto mukulu bomoni ya malamu to azama yele ba mikolo ya zoba penza bazalaka ba mikolo penza ya zoba bazalaka ba mikolo ko ba Vincent omona ti kupa munene ndia jogging nzoka de jipeza na kati songi ya bana basi oti ozu yango memi na kati ya théâtre ozo bebi sa théâtre eza passé pe mawa tolandi mama étoile ndenga bimaki aloba peut-être makambo lekelaki choc esalamelaki botala na mama mokolo lokoba mama étoile na batu ya balabala na batu bazana valeur moko te na batu bazana niveau na été baozo audace ya kobenga mama ya batu pour nini kaka pour Vincent benga ki akendo sala nzonzing pour Vincent filma ki a publier yango na libana na balabala tala degré au Vincent a sala la mutu na sens inverse comment na Vincent comment na mutu ba telemi bo Vincent vraiment vous allez apparaître comme de muto bien un telo moko boye muto ko raisonner bien mais na sima ba bloc comme sous na ba agenda caché Vincent et Sopio et Sopina mutu oyo atindaki yo osala biloko modèle wana Vincent sikoyo imaginez sikoyo yo obengisi une grande dame aya jouer n'était pas si là to badeti mama bomengo aya ko jouer pas si là to bengisi vena biso rock bodo aya ko jouer oko filmer bango petombo ya bastila o publier yango na audio yo publier ke bosolo na audio o kate contradiction na maloba na ba émission tout bo sali donc za contradiction monene na audio makabo bono solo na mama étoile mukolo wana atuna ki bien week-end samedi dimanche na mardi eza loko moko to bo kaboli ya to bo sala monde yo répondre ki ndeni yo répondre ki ndenge nini to landana alors na samedi na lundi ayebisinga samedi na lundi siko nayebi te ya mardi eza mosusu samedi na lundi mosusu ou bien nde na bandoso na WhatsApp ntango na kati mpona yamba oyo nde okati ya samedi mpe eza mosusu ya mardi mpe eza mosusu donc samedi mpo totourne le roi ya déchaîne ya samedi ya mardi oyo eza mosusu ya samedi mpe eza mosusu po abi oyebisi eke oza libre mardi na samedi eyebi biso siko tozwi o mardi otourne mpe na ye mpe ozala wana natie de l'adresse natie de l'adresse plutôt lobby na ok yoka d'accord nangeka précision mardi mpe nazali d'accord nazali merci beaucoup papa naoza merci si la yekoya tant aussi la bisalo aye mutant aussi la koti bota la image Ça va bien. Yo peux bien venir. On va pas. Comment la vidéo tu vas beaucoup manquer. Eh, obi que moi, tu vas te
olobeni no benga nana ya ona to sukona pi ngana ebite tito solo nyo na ebite yo baba to benga o mari pas hospitalisé ebi so beni de la ngai o mari ya coach hôpital michu bazonga. Voilà le quota et mataka vitesse vérité ya kanaka malembe escalier et komi na mope Mama Étoile kopesa kabayuma tante oya ko répondaka bango na TV falo fina bango ka cadeau ki silence na yo ebundisa bango tobi kozaki choqué tobi ke malobelo bamaki mingi na sima kombo na yo za mama za famille na yo fallait peut-être au sala moi damage control moko boye mais ba yuba ba répondaka bango te falo fina bango ka na obwa kisi bango mala moko Hey Bijou la reine na bane ba 2003 4 5 6 7 8 talanga bien na lemba terminis Bijou la reine sko ngano fara na lemba terminis ngano to yebani très bien Bijou la reine ndenge yo zuka ata okende ko timola libulu ko timola makambu oyoyo Mama Étoile asala soki na Angola na ba relation na ye na makambu nono surtout oye obimisa yango awa na TV sko ngana bimisa oyo ya lemba oyo tongo ya na lemba obi maison THB studio THB na lemba les grands photographes les grands caméramans na kati wana c'est rwana yo Bijou obera popcorn sko tola biso koma popcorn sko zonga benda jiga zonga siko mutu c'est reno bien popcorn ulela nga pe fort to beta no batem belé ba kope belé Bijou la reine tala lo nga bien peut-être moi qui mon colo et comme ya we ba garçon on no benga popcorn na lemba super na maison THB studio photo THB ya vie Feli Chole na Kwen Lila en face à Vemba na Prince wana Bijou la bombe lio ya minene po doser po likabonana lo ba awa lelo ba réalisateur na ba talinga ba fininga miso bikolo ba lelo ta ndeko na bino hotel ba lemba ondo ya lemba pa na biso na ba photo belo ya belo kanga na vie na ba série wana ngam na kanga ba photo wana sikola kanga ba photo modèle nini ya ndenge nini wapi pe lisusu ti obala otongo do obala wana osa di bala no di boso wana obosa ninga ba rando ba théâtre oyoyo faut we ba ndenya ko canaliser yango. Est-ce que ngana ndimite ke soki lelo sila na belle vie ba kuteni place moko boye ba kono bunda. Ngana ndimite ke lelo soki sila na belle vie ba mati avion moko avion ne ko koya po batene ba yo kanarate. Non. Sila côté ne bien, a jouer bien, a sala musala ne bien na ndenge na ye. Belle vie même sala musala ne bien, ba restaurant ne ba business te makam na ndenge na ye. Bino batu oya songi bolinga bo diviser pour mieux régner parce que ko bebisa ba réputation batu ya modèle wana. Ko to pasa ko moi pembe siko mo ba conseil kaka. Parce que noko na famille bota pesa conseil. Botika barado no ka sarelelo ke soki mutu moka ya pousa ni pena belle vie ayo boto la yo place pour solo la bien na belle vie. Bino kanisa ka selo ke soki soko solo li bien na sila muto esika roboto lo place muto za bien na belle vie. Non. Bolinga na ba relation bato minene bato ba yebada déjà ko sa système non pour ça nga pena fanda. Maeli oyo na ngopa o ba c'est pas ya sila et on peut-être nga na yo compléter place yo ko quitter. Tout ça maeli côté ya Robeta Jido, nga za maeli côté Robeta Balé. To compléter mutu na biso artiste na biso o biso lingaka. Ndenge mo na côté ya belle vie. Ce qui le belle vie, ayebi ko lobate, ayebo tangate, to ayebo sa le kambote, mutu akozalbe pene na ye a comporter loko moko ya plus na kati wana. To tika ka to fani pene na bango, so to sololi na bango bien to bimi libanda to ko beta bango ba binduki, to ko bebisa kombo na bango ba réputation na bango na libanda. Lelo ta makambo Vincent Sali pona Mama Étoile,
bato bakofinga nani bakofinga belle vie mwana na yo bakofinga belle vie po mama etoile akendaki kuna contrat moko te ezalaka oyo acteur to actrice asignake soki osali nzonzing na esobe otikali moto esobe libela contrat moko te ezalaka no soki osali nzonzing na vie de loin otikali moto ya vie de loin libela non clause moko ezalaka te banzonzingi yango na yango tika bango bamapa bambongo bamapa bambongo balipa mpona bafamille na bango na vrai dire biso bato tozalaka pene ya basila ya babelle vie ya besobe ya badani ya bavie de loin biso moto tobebiselaka bango barelation na libanda il faut to changer soki tokochangeaka te okomona pe culture na biso côté ya théâtre ekokendaka na zéro po barando ndozala kaka napesa exemple awa tomataka avion moko siko tomati avion mona o bayebanaki te sila mati afandi na gauche nani belvia mati na droite babunda na kati avion to bapanza avion wana po bazala bango baennemi te bino bato basungisungi loko ba Vincent bino bato bilobaloba nde bobebisela bato makambo bandeko na nga otala bafilme kitoko baza kosala meurtrière bibi eza na marché na YouTube botala yango nanu bosepela na bino po eza nango nécessaire te ok koyebana peut-être au Vincent sali na ye yebana no mwanda mbuti osuko lingo luka supa mama étoile obebisaka kombo na ye bosambusa ye filme o bosala ya meurtrière wana yango wana nde ebibisela bato mutema nketu filme o asala ya meurtrière na kati ya famille Bota na Bella yango nde mutu epesi batu mutema mabe tout le monde azala contre ye et pour maman batalo baranete so bato mboka fanda aneka aboy Vincent mutema be makasi Vincent wa mutema mabe makasi na pesi yo toli bongo ma luka nzambe na ndenge ya solo penza luka nzambe po makambo osali taka batu mokili mboko benga OPD pedula olataka jeep na sa pantalon Vincent mutema mabe Vincent obenganisi batu nyonso to pene ya sila okomi mbuma mabe mbuma ya solo mbuma pola elale pola na kati ya saka malala mususu mama na ngai anyway bana famille Bota na pesi bino mbote na pesi B50 million mbote ndeko na ngai ya Cape Town mbote na ya ngwana na pesi bino surtout botaka ba commentaire noko ya famille Bota de retour pour bangate chaque jour pour nous épisode ya sika tokutani na prochain épisode bye bye.